Cop na ça mais la boss Rodrigue Bassi. Ah na bengi tonton, on a boss na futa ngai. Mais moi Bassi, soit bimina moi si apesi mon. Yana ngapena o na moni lo na kati. Na mona photo na kuna na kati, yango na bengi na plateau. Batu na so kuna na kati kwa kusala. Tu me connais pas. Ah, batu na bio di kamari. Na dimension na ngandi na sukati ta makambo webi ngandi na makambo. OK. Ko peki na salon na bio monaki. O monaki ba photo. O monaki ba photo kan sa ba yemo. Na mona na ba photo basi mso. O monaki ba photo. Oh, sikali na tia ka ta photographe. Yo insiste ka kanga photo po. Et puis on a pas même na naite. Voilà. Mais c'est ngao bilo ko ne pesa quand même. Et puis c'est ça makambo sur to ko na télévision ba na tout ta makambo. Ça responsable. Non, bon, s'il te plaît, non. Non, mais c'est Rodrigue. Ngai Nazali Docteur Trésor Mosio Ekouchou, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans le centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principale pour salema ezalaki nini. Tomonaki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyonso toyebi na ville ya Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandal. Place oyo bandeko ebele bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba millions biso toyebi mais kotiela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oyo kosala examen wana mais na prix ya muke. Na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso. Tozali na service ya gynéco-obstétrique pour na basi et pour na basi pe bazali ko bota. Tozali na service ya médecine interne, service ya chirurgie, ya pédiatrie. Tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG, ba EEG, ba échographie, ba endoscopie, ba radiographie. Et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile. Okoki ko bela ozana ndako makoki ko yo hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge. Tozana banque du sang awe pana biso. Pendant un mois, ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique, ba maladie etali kokonda sans koyeba cause, makila kosila pamba, libubu kovimba, ba gastrique, hémorroïdes. Alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois. Pour na 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse, avenue Boula, numéro 19, quartier Aboula, commune Bandalungwa. Référence, église Mangembo. Pour tout contact, plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo. La santé d'abord, l'argent après. Madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Il y a un sollicité batunion sur la mité à malam. Oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place à malam ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te o le bazana ba famille o le bazana balabala o le bazana ba église tozo tonga a cadre moko pour na bango pasa luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible Nathalie histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais et l'autre ils ont ça qu'un bon Ezali mal boulamu abandé pour ça pour apôtre.
Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venu interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongela bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo tout continuer être tout bandit et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Mbote balandi nyonso bolingaka biso na kati ya Shebiso Télévision bandeko pe bolingaka mingi ezali mission malamu oyo edifiaka bana nzambe tellement belé pe bopesa biso confiance parce que tokota bandako na bino sans permission parce que bino bo permettre biso tokota na kati ya bandako na bino nzamba pambola bino ebelé. Je cause émission oyo bato belé ba se plano les émissions nini ezali bravo Jésus ezali émission oyo et juste pour na komeka pe ko arranger ba problème. Bah c'est quoi batama bravo Jésus comment kobimisa ba secret pour que pardon et les capé réconciliation salama parce que des fois ça rali kamoko mais bomba comment la culpabilité moi kokutana mutu ane zate mais bravo Jésus et daba te belé pour que ba me rappeler ko bimisa za ba secret oye umela e fanda à des fois mutu zo ko bomba na kata motema na ye mais tant mutazo ya zo senga pardon pe muta azo la libérer. C'est ça notre but ya ko évangéliser. C'est ça notre but aussi, il y a qu'on fait réconcilier parce que Christ Jésus a pour nous réconcilier batou. Bishop tout cas mission tout dans quatre bravo Jésus. En tout cas, merci beaucoup na président Cheikh Moukadi. Merci encore une fois na Denis mon solo, merci na Thomas Fabien, sans oublier ma concert que j'aime beaucoup. Maman Witch au bâtiment sur ces planètes za mapambola bino belé. En tout cas, na linga tellement équipe au munene, na linga vraiment équipe ya bravo Jésus, na linga tout le monde, na linga en tout cas nzamba lola apambola bino ebelé ska bozali ainsi que na bandeko oyo ba baka ko soutenir biso na ba prière na bango et puis na moi 1 franc 2 francs 3 francs pour que to mega po ko évoluer na musala oyo ya bravo Jésus. Je crois sans yo biso trokota na kat na yote na ba chaque fois ce monsieur bandi partager yango pesa po bandeko ebelé nzamba lola kozanga te ko pambola yo muto partageaka. En tout cas nzambe apambola yo vraiment ebelé. Je crois le to yamine de Komora Mobali, c'est un jeune garçon, c'est vraiment un homme bon, aye juste à benga kibiso abiki azan la problème moza ko lekele azan a besoin. Allez quand on a bravo Jésus pour me rappeler ko exposer en gros parce que il azan a besoin à me kaipé kozana na kim na kata motema parce que makambuzo lekele tellement belé. Directement to yamande on a biso Mobali, mbote ya. Mbote. Boni. Bien. Oza bien. Ah, bien. Comment on a Comment on a rendu que je suis? Donc, comment on dit que Josué? Oui. Ok. Au Sambé, on a dit que Josué? Oui, on a Sambé. Ok, d'accord. Tu peux prier. Seigneur de grâce, tu peux sur merci. Tout ce qui moment na salle au beau qu'on a eu. Saint-Esprit conduire biso. Dans le nom de Jésus-Christ par la foi, d'être lobby. Amen. Amen. Ok. Dès que Josué. Problème na yo, il biso ça problème. Mais c'est journaliste. Il est même un problème très sérieux. Par rapport à la famille Nangaï. Babouta biso 3 personnes. Grand frère Nangaï, grande sœur Nangaï, Nanga Mwana Souka. Donc, t'as un biso famille, t'as un biso dans bon demain. Tu vivrais bien. Dans le quartier, j'ai mon été, banana, boué, non, t'es pas comme ça, marambana. Toi, la famille, Babouta biso 3 personnes. Grand frère Nangaï, grande sœur Nangaï. Nangaï Mwanasuka. Donc la famille de toi bon na quartier bayoka biso dans tena mabe toi biso batambon ote mais ya mketo zwaka tama tembele mo na rotoliaka après na master nangai master na sala raté mais na mona ira la ta babilamba ya cher surtout kinde na babarbu ya bimisa mbongo moi na bimisa ete. Après, on a eu tout le monde. Ah, nous sommes ratés, mais bon, vous aurez où pendant la barbe, vous aurez un web, et puis sans réponse qu'arrêté. Alors moi, ça là, yo go salaté. Ah, là au salon on donne après l'équipe jour. Et puis c'est vraiment ça. Il y a accompagné à boire bosso. De qui tu connais en place moi, tu continues. Donc moi boire. Tu fais
na mona ba basimo ba ya ba maquiller bango ba kibuna bakangi bango ba photo ba bimi ba maquiller ba kibuna bakangi ba photo bimi après tout mon mutumo bimi benda na fongol porte sur bureau abimi comme si ngala tek benda bien tali benda buité ba téléphone ya cher na maboko komona moni ngai asiliki ko tant asili wana master bimi singai parce que ya tout kena ketika yo ozo transport tu qui wana pe poto ozo transport et singa été après frère singa vérité ma ça ndeti ya bui les agences tout ça là wana moni na wana boss na ngai to ya kana basi boss akuti na yuna sali système après peu sur $200 on appelle à ces plaques na on vit que non ça la té aussi c'est classe bui ba biso avant ba ta université bon ezana nté c'est blanc na ngai bisinga té yo ko banda na bongo té yo fouya kana na basi pa na ngai ngapi na kina pas boss vu qu'il y a une relation na ngai na influencer na TikTok na ba relation na ngai ba fille na ba Facebook na ba WhatsApp na komo memele be basi na memele moi si ya kina pas boss na yokuna boss a pesi mbongo moi ya katelinga $50 un peu vu qu'il y a ça na moi be $50 na be belé ka bon ti aye mi mangai pe wana tukuta na boss na ye un peu na komi na nyo na agence wana mais agence wana to na batu msusu alors na batu ne belé to ye banité aroza moko mutu msusu aroza la kuna msusu na menzo bango tu baela era basi si il est qui ba jour on appelle na me mara ngapi basi ba pesa ngai pe mo na me mara basi ba pesa ngamo le jour moi la fin na ndako na rappelle le koti ya boss parce que bien je suis aux ab les gars à bureau ko les gars les qui na bureau bo fc ngai na bien yo ga pour na peso prime pour dernière fois moi ça no qui na ça va on comme ça ngai za pe le surprise koko ta koti kuna azwa mbongo apesa apesa prime ba mon téléphone na sonné téléphone ko sonné abimi pour ya boss ana ba relation na ba poto abimi ba mon le roi pour tout na bureau abimi le roi libanda a sola pour un peu master ibisa arrêter pour boss ndinga bongo pour na tuna masa seconde boss a bon basa na po azwa bon soit passer mon rapport ça la nté soit souvent passer mon rapport à ça il est étoile na bango maman na ba photo nde bakanga bango tant boss abimi habité na ke na tala ba photo nde bakanga bango ko tala na tala bwe na mon photo grande sœur na ngai et ça nga passe marcas na bimi maman ko pesa mbongo na pesa ekuta ta merci te na kimba maman et pas master na po na tunye master c'est un peu ko expliquer on bien boss soit abimi na batu apesa atikela bango nini po moi au passer kana mutu rapport bwe apesi mbongo parce apesa bango nini alors ma ça bisinga gete asa la étoile na bango asa la étoile na bango so be na maladie nyongo ebisanga après jour moi la fin na ndaku appelle le koti boss abenga na kei na lupango na e pa na lupango moi ya munene na kei na lupango na e po le télé to fan na libanda mais jour wana j'étais même étonné à koti nga tina salon ayebisinga gete fio il like ngai dernière fois na c'est plus like na on peut so prime coup et comme ça en makas ko fan to fan di ba pesa prime maman appelle koti azu téléphone avec sur la libanda na moni ba photo ko misa habité na ta ba photo ngo o ba boss o bakanga basi on pose ya so bakangi mo sa na photo boss abimi na atinda ngo se pas boss mususu boss wana pa bimi na collection avec sa photo chose grave na moni na ilungi ya grande sœur na kuna na kati ba photo wana na kati ba photo na moni ilungi ya grande sœur na kuna na kati ponde za la te so mutu aye ku so moni photo mutu kuna c'est que boss abima ki na ye Jésus ya ngwa linga patinda baninga ba ba boss na garder silence pour par boss aye apesi nga mbongo na pesi ku data merci te na bosani pour makambo eleke beli na bimi na kei na kipa master wana na bande jusqu'au tout na master so boss abimi na mutu atiki azwaka nini na nzoto ya mutu wana master ebsinga kakate azwaka quelque chose na nzoto ya mutu wana yango na ye awa na pesi bino numéro ya grande sœur na ngai bobenga ye na meka pe na kotuna ye photo na ye kuna kenda kosala nini je suis mais c'est comme ma famille pour mener moi na boyi kosola na grande sœur po passion grande sœur na ngo na koki aussi porter te grande sœur la lisusu te alors que le roi bleu gozo mataye yango na ye na
bopesa biso solution. So moi ils appellent le numéro grande sœur na numéro boss bobengaye. OK, merci bande Walandi. Je crois que lundi soir il y a notre frère Josué. O tu robetela biso ezali kambuya. Azaba parmi bana oyo ba memaka so disa so ki basi so ki pa banani ni basala ba bilo na bango wana mais et tombé qui grande sœur na ye. Okuta photo grande sœur na ye pa moto ye mo memela ke basi. Ko ya ko mituna. Nana memi grande sœur na kuna. OK, so ki bosala bimi na mutu. Parce qu'il faut comprendre, on a plein de problèmes, il faut comprendre yaya, mais toujours quand même temps sur la naïe. Ce qui bosse à abimina mutuana, il faut aborder la maladie et banarate. Mais il faut considérer mon colo oya a memela qui est fille. Donc c'est-à-dire c'est pelaka, a même abani am sousme et quoi les mots ba memele ya n'est pas mutumu et à que okuta ba photo ya naïe parce que bina boss le ya n'a souffri parce que l'hôpital malade des hommes en até. Mais quand même aïe awa na biso na bravo Jésus. Pour que tout me capé copier sa bonne solution parce que azoye baté nana memele yaya kuna mais oya memaka ya mona ngu malam mais yeba memele pe yaya. Je crois si ma publicité ya orphelinat bravo Jésus ozana via za numéro A27 wap na commune ma tête référence titre et puis tu revenir encore une fois pour que to kota yaya na kati ya plateau tolanda spot publicité. Juste Yabolingo pour n'avoir orphelin. Felina, les âmes que pleurent, à venir Yaba orphelin. Merci Bandeur Balandi, tout le spot publicitaire. Yabiso ya orphelinat, bravo Jésus, ezali juste dans le quartier Viaza, tona matete A27. Na bandeli orphelinat, bravo Jésus, ezali na Viaza A27 na commune matete référence city train. On est à place oyo wapi vraiment to bana bakozala wana et puis to kosala ke pour ke bana lobi ba zala malamo. Na li quand même na kamoko ya très important à communiquer oyo. Communiquer na bango parce que il faut tout le bango. Il y a beaucoup de personnes bazoya awa ming na kata chaîne ceux qui ont un programme na biso pour na prière. Non. Benga ba pesa yo programme. Koya awa te benga ba pesa yo programme et puis désormais banda lelo siège auto ba ko sambela pona bato et na Viaza A27. Ngai Mama Wech Thomas Fabien na banda kwa bato to koya lisusu te. Mais tout coup d'habitude nyonso na Viaza A27 et puis ceux qui ba passionné programme mais bato poto botinde la biso bato qui to comme banda kokuna to goya lisusu te pour na pe ya kobongisa musala donc obengi soit mama we chape ce programme to kuta to sololi to sambe nzamba orienté ce jour na yo nde okomeli biso wana to sali musala pe sanini OK que koya na ndaku ya mutu que tout ça prière tout landa en tout cas désormais bolimbisa biso poto bongisa musala mieux vaut beaucoup mabiska o ezali je crois ba grand homme de Dieu o no bo respecta kana ba yaka na banda kuna binote bino bolanda ka bango donc désormais zango eza bongo etikali bongo pe kozala bongo benga mama wechi benga Thomas Fabien to benganga to pesa jour mais biso to pesa jour pour que o ya poto recevoir so libiso brisque en tout cas to sambela pona yote et puis to zongisa na yo. Je crois, et voilà, merci beaucoup. Pour tenir sur rigueur, pour que tout bon samsala batu nzambe et puis pour la paix respect, il y a ba homme de Dieu. Je connais la bangwana. Je crois toujours Yaya, grande sœur na yo, grande sœur combien d'années? Verlaine. Et nzamba c'est quand même grâce. Toujours te bengié, aza déjà na régie, donc tu vas côté kalameng te awa. Nana tout na yo ndeko. Sori ya na ya kotia aux ascenseurs dans les makambo tu sabiso ko ebisa ngo boya face. Ouais, mais c'est pour te trouver solution. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de sabiso il y a grande sœur nae, nan Verlaine. Beaucoup de sabiso Verlaine, ozali grande sœur ya papa Josué. Beaucoup de sabiso rapidement. Parce que il faut sur la nan de konae. Beaucoup de sabiso rapidement. Hein? Au soir il y en a non. Bote mam. Bote papa. Bon, vous allez bien? Bien papa. Ça va? Ça va bien. OK, merci beaucoup. On vous place au fan. Hein? Je sais. Grande sœur. Ya yo bien. Hein? La
grand oyebi nayebi papa leki nanga leki na yo ok nanga tulesani ngai juste pour ma publicité makambo na ngai peinture na sala bangisina makasi ok boni maman bien papa ok je crois tu menge pour cela na leki na yo alobi ke yo salaka biloko ba vika ko sa promotion baninga ba tshaka ba couleur de yango ape ki non aya na ngape biso femme na biso to na doa misala maboko abiki ya salaka nini asala ba perruque ça va perruque atonga ba planti ba chapeau ok donc ça dit na femme même ça dit boza bata misala maboko makasi oui moi bobo nde kuna liboso wana ya sala musani tende kuna mbala ni na nyo yepa peka na nyo acha peka peinture ka peinture do yimta donc yende mtamema yimta mema ya lwa mettre na ngai akwa mettre na yo mais comment que yo lwa mettre mais yo leki yo yimba bon le to so mamba peinture to so la et pas non et on y est pour ça que au sala musala wana ya ba plante pour ça so ba perruque et on y est pour ça que bon médecin na ngwana médecin yango wana obuta manoka mamoko bandi médecin to ezaki koyekola kaka kolakisa pour maman leki na sanda ko sala ni sala na to de kolakisa ngamo pour ça ok yango de permettre au sala donc ça dit au boy na yo ko fanda ozela 10 francs mobile 20 francs yo mopé au sala musala ngo et là on ko yebisa jeune fille parce que voilà na biso pas dans le monde entier ba o ba sala ke loko moté musala bango kaka abimi à koti ya sali et là on ko pesa comme conseil zaka ke fuba ba koluka au moins si na vita on débrouiller tant on luka et faciliter na makambo tout tant on luka te au mona ganyo sa sali nini ezaka mabe donc conseil faut ko sa ni ko yeba ka ni mo métier mo ba mkesa ni ko chira uma 100 francs mo 200 mo zanga ça ça dit moi si akoka na maboko te azela ka mboka mobalité en tout cas merci beaucoup donc on a dit que mobile na yo je crois ça kimia lokola ozo na métier wana mobile na azana kimia so bali déjà tena bala non tena ani ka fiancé azana fiancé do po idake na moi so di moi et puis ça va on peut ngai bongo aida kanenga do yo apani baso te sala msala jumbo on a bombi la tambalité bon to laksana na biso ça zui la kisanga pe suna zui na la kisi ok quoi c'est malamu vraiment wow na minute na temps yo zimbongo yo peno zimbongo la simbal na sala ibo na laksana ngai nyo tuna laksana ya mkie ye bele na bombi na bandeko dai baki na bandeko na pe na famille ok na laksana wandambu na mpensa na bombi ndam pose bombi attaque le kola mwasi en tout cas merci beaucoup ngaka tu laksana nyoso donc il ka musanga basi ata o laksana mbali lo nyoso c'est qu'il faut na ngulu vraiment ok merci beaucoup je crois au monde qu'on a fandi avant ya Josué tobenga qui alobiki quand tout ça à cette publicité à makamuna ba peinture comment ba mélanger en tout cas tout ça on a bien toi on a béni donc bandeko je crois ya Josué baza ba parmi pe bato ba tso peinture ba tso peinture na kati ya Ophelina bravo Jésus yango to souhaita ki bon to meme awa wape ameka donc peinture au monde na mukolo ouverture au monde basala kango zaki bango ba parmi les pe mo bato be memba pe alega pe pour ça en tout cas asala msala mo kitoko makasi c'est surtout kitoko makasi. Mais à part on a payé Joshua Biyake azaina likambo ko fallait ki bosso na mba na yi yaki apona dossier nanga non pas ba peinture et puis bi que non azapen likambo so la bino mbali na yi awa yango azibno bo éviter de so payer ko likambo on anda kwa tikinda kwa yelo ba apwani bon c'est likambo mabe je suis likambo yo sanga grande sœur nana ba regret makasi yani to bi banna yo ozunga na mabe to likambo nyo yo lo ba na msabato o tikinda anda kuno yisna to yo lo bila oui tonton Rodrigue tonton Rodrigue bien été pas fan dans la GB bien été tonton Rodrigue ba ebele Rodrigue yo ala ta mi ba chemise na ba Julien bien été ne camarade no tout ni ga so ko ebi so ga mi na ebi sanga mi na reconnaître et puis tonton Rodrigue le pan on a un porteur rouge bah tu as une Versace si le bando est bien été ce qu'on a une relation notre camarade na yo tu peux sans la réponse à bien non bien été ce que solo no yebisa na on apa il bon poser on ndako ah yebisa na ponga sana anda welinga simba te donner toujours la solution bien été on te ba trouver une solution on a tout nous so ebi tonton Rodrigue na bien été
tonton Rodrigue oyebi ete dans le pont na kati ya lupango na na piscine epelaka boye oyebi ete nayebi ete avant kota na porte ndako na ye boye bakiti ya divan ya bien bon boye papa nalobi bien ke nayebi ete oza koinsiste mpo ani nayebi ke nayebi ete oza koinsiste seke yo moto amina ndeko no to camarade no tuninga so yebi tonton Rodrigue nayebi ete Maman nani? Maman Verlet? Oui, papa. Ndeko atunyo soki oyebi tonton Rodrigue oyebi ete? Te nayebi ete papa. Osika pe jamais koyoka na matuni tonton Rodrigue. Bon ba Rodrigue ndenge ebongo bakombo wana na yoka na ngo. Mais Rodrigue pa ke Rodrigue bo nayebi ete. O ndenge otuna nenga asa sala ba se ba détail nyonso oyebi ete. Te. Nayebi te mba msusu amoni bona ko reconnaître po bo ndenge ebongo na oyebi te. Ni na kata le pongo tonton Rodrigue yango soki ndenge azoloba na otika to okota te. Même pas. Boyebi Rodrigue ndeni. Tonton Rodrigue. O zo tuna ye. Pire vena ngai. Pire vena yo? Ah bon? Pire vena na ndenge nini meka peto meka pe koyeba. Tu vois explication be ko senga ete yemo bazala wana. Oh, do yemo pe fazala. Yemo fazala. Yemo tonton pe fazala. Bonne explication bien. Tonton Rodrigue onani camarade. Zela ba benga ye, ape vena ngai senga ndi yemo fazala wana. Mama, yobi tonton Rodrigue yango te? Papa nayebi ete. Ah bon? Nayebi ete namona epete nayebi ete. Ok. Koya odina masula tonton Rodrigue on problème on tonton Rodrigue on zani. Kape na ebite ya kaka oso tonton Rodrigue. So moi ezani ba ko benga ye. Deux ans besoin tonton Rodrigue. Na besoin tonton Rodrigue. Yo otiki mama na ndako, otiki papa na ndako, otiki yep na ndako, yo eka awe apwani. Na yaki pona makambo ngai peinture, pe na poser ka o ezana. Na yebi ke te yo grande sœur na mobelet. Koso na obela ndenge ebongo la te bongo na bu na ligi no esa nga pasi po pasi na eza pasi na nga esa nga bena bien te yango le makana awa c'est pas bien tonton Rodrigue ya wa yimo kwa personne ya tonton Rodrigue nani pasteur te yimo wa ya tona nyo kiss o ben pa pesa ngisi na mena bika te apona wo ya bongo te oye ba ni expérience tonton Rodrigue yimo ai mama ozobela. Papa na obela mikolo na saba fièvre nzoto zanga bien ti. Você se isso mete? Te azama ça c'est que non mais il faut kana mina ka ba kiss for malade on. To sula ka tan suka ni to sula. Ah, donc moi to sombo ça te. OK. OK, beaucoup de services tonton Rodrigue. Tonton Rodrigue oyo bazo tanga komona ya to ebite sur ça problème ezani parce que biso za besoin maman to eba likambo ngo eba ndenge ndesine ni poto kata likambo mbala moko. Je crois ça très important ngona. Maman, je crois yo biso moni bondo ko eba non. So na moni bona ko yebi. Ndoko eba. Donc yo ba tonton wana ebite même le pan on peut ebipete. OK, d'accord. Merci beaucoup bandi ko régie. Boss na biso rapidement ba benga si c'est Tonton Rodrigue parce que c'est vraiment important. Beaucoup de services rapidement à Kota. Tonton Rodrigue. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Monsieur Rodrigue, vous allez bien? Toi aussi? Oui, ça semble aller par la grâce aussi. Waouh. Oui, bien Nzambe. Vraiment. Oh. Tonton Rodrigue. Oh, problème. Le problème, c'est Tonton Rodrigue. Oh. Mais non. Pourquoi on aurait trouvé Tonton Rodrigue? On peut pas Tonton Rodrigue. Oui. C'est juste ça, pour la makambo ya kusomba. Voiture, non? Oui, voiture. Bon, bah, tu vas se faire mon bail. Ah, ça, c'est mon petit. Moi, je suis. Ça va, je suis. Ça va bien, boss. Oh, on est. Kasi teli soko pango ya mutuka yango. Ah, je sais. Voilà. Le vige le yo iba ba mituka moi mingi, mais on peut expliquer ba. Non, il y a bon tu on a non. Biso ah ça c'est juste tout ça promotion mutuka ngo. Il y a monaki biso ba ne to sala ka émission. Tabi que celle mutako so ma mutuka Tonton Rodrigue mais yo vi ko na mingi ba so ba surprise. Ça dit ton ali que oui tu me la pose sur papa mutuka on ngezaleli et puis na so boya na so boya. Oui. Ma poma mutuka. Il y a la coopération ya ngana ma mutuka. Non, il y a une coopération parce que ngani nazana. Pas de comme mutuka bo vana Bien la fille. Non, il y a la fille ayo sa maman promotion m'a emmené ba yo écoute Tonton Rodrigue. Aujourd'hui ta place au fond papa ba tel comme. Il y a na ko vana nini. Comme ça na ta dossier. Ndebo esa on fa to benga ngai. Tonton Rodrigue. Nabi zo place au fond. C'est bon. Merci beaucoup. Na CP na ba bengo Tonton Rodrigue. De la CP. Na CP.
la fille Verlaine, et puis il y a des billets. Quand il y a on a et puis la télévision. Ok, donc c'est-à-dire, oui, bateau. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a des billets, oh, c'est lui. Ah bon? Oui. Bon. Là, je crois qu'on a besoin pour le moment. Dans son voiture, hein, parce que les gens sa promotion, en tout cas, du coup, ils en ont marre. Ah bon. Biko, en tout cas. Nga na yebi bangote. Yo yebi ende na attaque petit na yo. Oui. Bon yo yebi attaqué. Bon il na yebi en tout cas. Yebi kende tout ça. Yebi ka biso la question de tout ça. Hein? Ningi bon, on se la bengi tu vas pas ça basta na vendre manger. Mais quand il y a combien on a eu batinga na yebi na mutu que donc on peut venir ba. Yebi ce qui dit bon. Après mutu nous allons. Affaire mutu nganja ndeni. Bon, affaire mutu ka je comme tazana ngweza eza bizaki bingai et puis yem tabenga kabike non toto tekala sansa obisambo ngopona kosoma mutuka omna boteka parce que biso na kata chaîne surtout to ka mutuka biso des formes tala besoin mutuka teka mutuka ya kan zena biso sa promotion donc yangona maman Verlaine papa je crois la personne toto va truc on se reconnaître au ba iso moni boye ba non naebi oyebi akoduki ndei nokoloba ye onganda ebiso yebi ni naebi oyebi eboni moso banda wanga ndenge mais naebi na kumba akoduki te tango ko ngai be na kumba dani naebi na kumba biso na référence omonta nda alata kaka chemise na naebi na kumba dani na kumba akoduki te ok Et après expliquer na comment comprendre que yo no bina copie mutuka na yeli copie. Je souhaite non ya na biboy parce que na moni ka mutuka na moni comme yo yeba na bo ya sa promotion ma mo penti ya sa promotion ma mo ya so ya basuki na ye mais yo ya ki po so mo mutuka mais et coïncider que oyebi bango yebi sur na copie mususu sa staff sur na ndeli bon na ebité quand même bon avant to ko ta mutuka na préféré mingi loko za na besoin ya baoloba likapo toto ko ki ouais. Bon, merci pour la parole. Naïbi tonton Rodrigue Papa Rodrigue. Non. Sauf qui yo za ata petit nanga. Oui. Ngako na récupérer pour mutuka. Yo bengi ba. Ngobe anga direct na scène. To sali masula mutuka de to sala. Mais Singapour, ça va comment les camarades se trouvent là-bas. Bon. Naïbi tonton Rodrigue. Ah na plateau na bengi tonton. Mais kuna naïbi bien na bien ay boss. Ayebi makam to sala biso mbali makamonini kemba mogo bon to na plateau ma be abombeti tonton Rodrigue amutmo ngana pi petit na ila kai basi ah ya bimina basi après na suka pesi ngambo me wa to sala oh makamoni mbaine bo ya wa to sala ngana côté pas tonton Rodrigue OK c'est bon après wana na fa na parler abinga ngai pour que kopo sala kana ya no pa ebiango ayebiango te ya Rebi cop nini olik na ça. Rebi copie ça là te papa. Rebi te. OK, d'accord. Je crois le nom Rebi cop ni à ça là. OK. Je suis Manoba et Panayo. So na ko continue. Cop na sala na memela boss Rodrigue Bassi. Kata. Yo memela Rodrigue Bassi. Yo na age no ninga ebonga na ike ninga ebonga sala ka te ko ka zo memela Rodrigue Bassi. Maman. Bassi yo memela Rodrigue. Mami. Bassi yo memela Rodrigue. Mami. S'il te plaît, na ligne quand même le col eza na kata plateau permettre les kino aloba. Parce qu'il y a des copies ça côté ça loba. Ah to wani ko batilo ti lobby eza des musala sala. OK, continue. Cop na sala memela boss Rodrigue Bassi. Ah na bengi tonton, kuna boss na futa ngai. Na memela moi Bassi, soit bimina moi si apesi au mon. Mais chose étonnant, jour moi l'enfant nanda ko bezara te abinga lekele nanda kuna. Toke na kebu nanda so toke to suga libanda. Mais jour moi ko tsanga tina katanda. Aïe c'est la dernière fois fille ou ta oui langai. Alors ben bien fabe sanga sko prime. Donc on a appelé ça prime téléphone de sonaki. Ko mabimi libanda pour ma téléphone. Na bitena ta na ba photo ba fille ngo. Oyo bakanga bango bossa bimana bango. Na ba photo na Alex na moni ne lunga ya na ngai lo isala nga pasi pona na plateau ngo na moni ne lunga ya na ngai kuna na kati. Do ya na oyo. Ya na nga pena o na moni lunga kuna na kati. Na mona photo na kuna na kati. Ya ngona beki na plateau. Batu na so kuna na kati kwa kusala. Oh. Ouais comme bajito. Non tonton Rodrigue. Na la thème mbiawa. Comment je fais bien à la classe. Tonton. Je suis. Tonton Rodrigue. Souvent on y a pas.
na ndenge on bien la télévision c'est bien on va plaider il faut suivre bomba et voilà OK on regarde pas on les campagnes on va le yo plus bien am ça non s'il te plaît maman je crois ba tuna kiyo je peux que tu me connais ba tuna kiyo di campagne na dimension na ngande na sota teta makambo webi ngande na makambo yo ko ça même pas permettre na sona bendo pembe na parce que il petit biso service au service et si on y a pas ngai que il y a des donc on a pris sur cop oui la coopération d'un mot non tonton Rodrigue to ge kuna te parce que pour mes alliés à clair pour mes alliés à OK soga azo se pelater parce que photo que maman ka mamoko tout droit to ge na de gauche à droite était ya na yo verle à kuti photo ya na ye na plateau nego et au sani parce que yo ba si sur mana bango ba photo on a des ba photo il a ya mondo moni makamanga la solo OK d'accord so on a catch parce que déjà yo oui on a photo ya grande sœur na lo photo grande sœur na ngai to ba so yela ngai te na liste na ngai pe jamais na ko linga cha grande sœur na ngai pona iba makambo sala OK siko yo ko na ko memende ko pa basi wala ko na ko pa na ko pa basi siko le laisse aller na yo tombe sur la grande sœur il y a monté yo mtu yela ngabasi na ile ya grande sœur yo kasi ngapi on ngapi na plateau na tuna so photo grande sœur na kuna kina osani bon yo benzeka image photo pas photo na ngani ngai bon pas ngai osani ni non on a mona ki photo na kuna na kati ya bamsu pas photographe ne bamsu pas photographe so na moni photo na tika la bosa te pona ebi wana ya na ngai vraiment so le ni la songa bo game ta so ngai bon akanga nga photo so ta zo ngati panikas ponga na ebi makam to sala na yi OK papa OK ko peki na salon na ngo mona ki o mona ki ba photo o mona ka photo kan selo yemo amona na ba photo basi msu voilà o mona ki ba photo oh skani na tia ka ta photographe yo insiste ka kanga photo po et puis on a ka na ngai te ngamo ko na ebi makam basala na ba photo ana o yeli nga mutu na seni na pesimo c'est tout ça il prend voilà et là mais c'est ngaba bilo ko ne pesa quand même et puis c'est ça makambo so to ko na télévision pas tout ça makambo ça responsable mais oui je n'ai dit que yo responsable mais pas même photo ça ba photo basi mais et loko dans je sois regretté parce que yo so ka ba tu mais les ko pas quand on papa voilà na kati ni malobate mais c'est je suis tonton Rodrigue tango kotaki na ndako na limite commande pour mon ba photo ngo na vai bater ba photo mo na kati ndako na ngo mo na ka moko na mona ki ba photo beli voilà est-ce que et si on a la grande sœur donc et si na baissé donc comment je peux dire non expliquer na ba so bi ke lu ke na petit mon na zana yi non il a la grande sœur mais tant on dit grande sœur donc va pour régler donc net ngana yebite kana grande sœur ko côté na ko on excusez moi c'est non on ni personne na yebite kana grande sœur tonton Rodrigue ozo kata sonité devant bato ozo défendre les cambo oza ya malamu teza ya mabe ozo ka bana bato basi pope ça va bambongo c'est à yo moko papa to na quand même bato imaginons tout que non oyo okuta soit ndeko na yo moko ya mwasi na mutu mo azo bimana ye lelo yo ndeko azo souffrir mama yo ngalo baloko na oni nous ezanga bien te papa na ça va fièvre mikolo donc ça bien tout ça fièvre grande sœur na ngana buto ala la ting kanga munoko imbécile problème na bino papa jusqu'à problème na bino le bana grande sœur na la té grande sœur na ko ko bela bela na e to e a ne pose solution grande sœur na ngai donc yo il est à pour au lieu qu'il est en hôpital yo il est à pour la solution mais il y a moko la les concernés na moni zo fa na kimia la solution il y a des fois que yo tonton Rodrigue il y a aux par rapport à makambwana aux autres na to nga so na ko mo bela c'est que yeli mbebe singa malade Rodrigue nzambe na ngai elo we sanga parce que yo ka pe ngai na boye malade na obela ndenge ebo ngoe concerné pa na yo ndenge ko sepana nga na kufina ngai yo on est pas suki papa ana ko bengo ni tonton ni boss na e ande pour solution grande sœur na ngai ko café ngala mas mo photo na mi OK na mu ndimo to mkete et puis na ndako na ngai ku yete yo ko nyata ka suba ko pa ngai te grande soi-disant grande sœur na yo na be soi-disant parce que yo ata mu ko mo camarade de lenga papa lukela nga solution pardon papa na nga papa lukela nga solution pardon papa et ça bon et puis na makambo so ba ke ya afa be fait on veut solution pour la grande sœur na ngai on veut solution pour la grande sœur na ngai papa to fanda kira panda la télévision nga so ba bina ba mais c'est journaliste oui le we sanga na poste no ya diboso pour les bien
Mais c'est Rodrigue, soit bimi na basi. Basi 2 ou 3 jours ba beli, soit ba qui est porté disparu. De l'autre Lucas solution pour la cancer à la Rodrigue. Minute en temps, minute aux années Rodrigue. Rodrigue Solution pour la cancer. S'il te plaît. S'il te plaît, non. Non, monsieur Rodrigue. Combien de fois dans la chambre moi tout à quel moment on est tout la zone de décision la vie dans la moi c'est cette coopération $100 bengi na bengi elle nga mosi ça lui complacer yango tena ke ko mo mandengai na bomi yote moi ça me tagi no bomande moi si ngai Rodrigue Rodrigue o futra ngo merci apese merci Rodrigue dans ma tambola Rodrigue moi na bala mu machine Rodrigue attends réflexion Rodrigue Mais c'est Rodrigue. Na ko kasu ofana tande cancer na ngali la. Wana ibi mais Rodrigue wana. So. Oui. Malade wana zua. On va te changer ma fille na référence. Fanda. Ni eloko. Nous on a bisayo mon jeune frère. Fi bakena no malembe. Bakena no bangute. Mais c'est le journaliste n'a pas tué. Non, ngam na zoloba. Moi eloko memi. On est ko zoba. Asi. O memena meseo. Melelo. Ba memelio ya na yo. C'est pas monsieur. Yo bon no c'est pelato ba na ba ne ko bela. So va say moi 3 jours ba beli, ba kufi, ba blo moi bon on c'est pela po yo on a gagné bon. Au bon de l'eau n'est retombé. Voilà. Na ninga isko no koma na titidio. Mon est retombé pas tranquille on a eu. Comme on a ça on a bien expliqué bien on a comme dans petit. Chez Yaté, ma ça va dans ce action de kika placement pour y panzara, on vient toi panzara. Ya mwana poussanga pe en sala kwa bwana. Pourquoi pour que la gina ma petit oyo grand frère no la kisakio. Et puis yaya zolela, c'est que yaya c'est que kopo c'est pas ça depuis quand. C'est oyo travailler. Hein? Yaya. Bon linga ile. January faut bien foot January. Hein? Non ngana otelo nga mususu. Bon linga vie ya manga pressé ta la place ne kono retomber. Via kolukana koma lukola yo pe via lokola lokola ya boka ba monge belinga pe mais c'est autre pe ça mon aboka vous voyez maintenant place au maintenant to komi au moins place to komi l'envie quoi envie mbongo on a comme baba na mso c'est pas mais c'est autre qui non la jeune fille ba tout sur pour yo mta TikTok mta Facebook danine pas pour son dans la salle on a fait sur avec vice-président sobo keo pandi mbongo te donc bas ba Hollanda ote donc ça dit na yo moko ko sena ouais na besto dans la bolinga yesu na vie na bino je crois la conclusion autorozo alors ndiko na yo nous avons le weza kamoko spirituel pour la France y compris na yo yeba kitango yo koti yo pese kepe ya chobilo na katanzo je crois que voilà l'histoire comme na suka notre émission la conclusion pour mama konopaka neti boto salani na expliquer biso malamu ke ndeko mobali à côté na kopa ozo basi comme na monsieur Rodrigue mais il est tombé comme soit memele ya na ekuna et monsieur Rodrigue a soit disant ba kisne et ya na ile lo ya kumikola la koka beloko zo matamatare parce que maintenant monsieur Rodrigue pour mon ba photo kuna monsieur Rodrigue a bien to boka bi ke so no sala ngo parce que moi si bien de service moi c'est ndako ngo asala biloko wana le wa kama spirituel biso to zali Thomas Fabien Azali ngana za maucha zali to kota ba ngono so mibale ba kokota retraite
Les soit tirés les sur les années. Ou en vie à tout. Nde ya ngone za leso ko tirer. Bande ko basi. Nde ko mbele bo sala makamwana botika. Mole lone etombele na Josué amimaka batu ele wa mimi pe yaye mais pas mutu mususu. Tika tenza palola apambola biso. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.